Annoncé biso décès au représentant et à chef de l'État, monsieur Kitengeyezu Akufi lelo suite il y a une courte maladie na notre communication officielle té kasi déjà na ba réseaux sociaux pe bisika ndenge na ndenge ba annoncé mort na ye pe ba tweet ya ba camarade pe ba collègue na ndenge na ndenge ba lobby au représentant ya mokonzi mboka Akufi c'est le ba cœur na lomami Sylvain Lupanda o azalaki bongo gouverneur azali destitué na assemblée provinciale ba détail bokozo yango na ba édition ezali koya esengeli boye ba pek observatoire volcanique ya Goma ba placer ba caméra na se na kati ya ba volcan na cadre kaka ya ko surveiller mouvement ya masolo to pe ko surveiller ndenge mabele ezali ko kendele pamba te population bazali ba en danger baza toujours en déplacement to kanisa kenzamba ko sumba situation ikozonga na calme. Vous allez venir à Kolandabiso à travers le monde, dans le cadre, il y a KNB News, vous allez chaîne à Liboso, et puis ça ramène des informations en continu. Kasi na lingala, na ndenge, ba professionnel, ya solo, pambate, ba oba ki na loenge, ba katana ba mela pema. « 50 personnes ba koufi na attaque ya ba rebelle na territoire ya Irumu na province ya Ituri ba détail de la reportage à Nathan Siata. Au total, 49 personnes de Bakoufi na batak moko ya ba homme armé na Boutou. Ya dimanche 30 mai kotane la Tongo ya lundi 31 mai 2021 na ba chefferie ya Baema Moga pe Banyali Chabi na territoire ya Irumu na province ya Ituri. Secrétaire administratif ya chefferie Baema Boga a indiqué que 29 personnes bazuli kama ya liwana entité na ye pe plusieurs dégâts matériels ezali enregistrés. Ezalaki na ba environ ya ba 1h du matin ya lundi ba homme armé oyo jusque là ba tikali nanu inconnu ba sièjaki quand ya ba déplacé ya Rubingo na chefferie oyo toti kotanga esika ba bomi 29 civils pe misusu oyo tozwi nanu chiffre exact na bango te na ba quartier mususu avant ba ya kokende lisusu ba ko incendier 7 véhicules pe plusieurs boutiques na centre ya Boga ndenge babunya a expliqué qui parmi les victimes, numéro 1, il y a l'église anglicane, il y a le groupement Banande Kainama dans le territoire ya Beni. Oyope azalaki déplacé dans l'agglomération suite à l'attaque répétitive. Oyo bazali ko vivre dans le groupement selon Didis, il y a fonctionnaire délégué, il y a gouvernement ou azalaki affecté sur place. Non loin na wana ba homme armé mususu ba bomaki pe lisusu 20 personnes na chefferie ya Banyali Chabi ndenge pe société civile local azali koloba awa. Au total 20 personnes bazuli kama ya liwa na kati na bango basi 4 bana 4 ya ba moins de 18 ans pe lisusu na mibali 12 pe lisusu ba kidnapper au moins 10 personnes pe ba incendier bandako 8 incursion au salami na village Bandingi centre ndezali chef lieu ya chefferie ba homme armé oyo bakotaki vers 23h pour na kosala ba dégâts oyo basali ndenge Raphaël Bonego azali ko expliquer na presse locale mokolo ya lelo pona sikoyo psychose ezali nanu ko régner na région ndenge babakisi na ba source ya force vive na territoire ya Irumu pe ba activité nyonso ezali paralysé ba source mususu ezali ko senga na ba autorité oyo bazui commande ya sécurité na maboko ba intervenir na urgence mais lisusu ba renforcer effectif ya ba militaire na partie oyo ya mboka pour ba massacre ya boye et salema lisusu te alors que tozali na état de siège parce que bungisa plus de 49 personnes na mokolo moko ezali mabe makasi bakondi bo tia mayele pour kimia solo ezonga na partie est ya République démocratique du Congo. Observatoire volcanique va placer la caméra na C ya mabele na Goma pour contrôler situation ba détail bolanda na reportage ya Naomi Pila. Selon Observatoire volcanologique de Goma, OVG na Mokuse, ba données actuelles il y a des formations ya mabele et ça dit toujours qu'on indiqué présence ya magma na zone urbaine ya Goma, pe na extension na kati ya lac. Na yango possibilité à une nouvelle éruption à terre et ça dit toujours envisagé pe yango et koki koya sans ko prévenir.
Badoni actuel ezali indiqué que magma vers le sud ezali na diminution de vitesse na déplacement kasi yango elongoli te pe elakisi te arrêt ya activité volcanique ya Nyiragongo. Observatoire volcanologique de Goma elongo na ba expert mosusu bazali toujours veiller sur intensité pe ko évaluer situation ya Nyiragongo à tout moment pe tous les jours. Équipe moko ya ba volcanologue oyo bayaki ko soutenir OVG ba placer caméra na cratère ya Nyiragongo pona kolandela évolution ya volcan. Na ngambo na bango organisation internationale pour la migration ba estimé nombre total ya ba déplacés éruption Nyiragongo na 415 700 personnes. Bango bazali répartis na plus de 10 zones na kati ya RDCP misusu bakatisaki na Rwanda. Suite ya évacuation au gouvernement esengaki na habitants ya ville ya Goma pe pembeni ya Nyiragongo pona danger o ezali nanu permanent. Tokoki ko remarquer le lobo zongi ya quelques habitants na ba domicile na bango comportement o ezali déconseillé na ba autorité vu présence ya danger o ezali nanu permanent selon ba scientifique. Kasi tokoki koloba lelo oyo que ville ya Goma ezali plus ou moins calme même ceux qui ezali toujours pas hors du danger. Na yongo même annonce ya examen ouverture ya aéroport ya Bukavu pe ya Goma oyo koki kofunga dans le prochain jour pour que nyonso ezonga la normale même ceux qui danger eleki na noté. Donc aéroport ya Bukavu kofunga maliboso sima ya Goma ekoki kofunga soki ba scientifique ba pesi ya bango makanisi. Kinshasa eleki partout. Gouverneur Yalomami Sylvain Lubanda azali bongo destitué na ba fonction na ye na assemblée provinciale elikana kidengeni ba détail bolanda na reportage ya Merveille Mubende. Ezalaki au cours ya séance plénière consacrée à l'examen peu vote ya motion de défiance initiée na député provincial Jean-Claude Lubamba Mutombo où aza élu ya UDPS Monedito. Bongo aza reproché na ba grief ebele lokola gestion. Sur 26 députés provinciaux au baza na assemblée provinciale, 21 ba voté pour na départ ya chef exécutif provincial, P5 bazalaki contre. Tout signaler que vote ya motion et se déroula qui n'a absence ya concerné ou ya boya qui s'est présenté lundi ya lelo 31 mai 2021 na assemblée provinciale pour na likambetali ba moyen ya défense contre motion ya défiance ou eza na charge na ye a motivé qui décision na ye pour na irrégularité ya actuel bureau ya assemblée provinciale. Tout rappeler que Sylvain Lubamba aza 4e gouverneur destitué na espace ya Grand Kassai après Kassai oriental, Kassai central pe province ya Kassai. Kinshasa et l'équipe partout. Ndenge toyebisaki bino na début ya édition ya lelo au représentant ya chef de l'État monsieur Kitengeyezu oyo azalaka pe ancien ministre ya information pe ya brigade ya fonction ndenge na République démocratique du Congo asili bongo kotika biso akufi mokolo ya lelo na tongo suite ya une courte maladie ba détail bolanda na reportage ya Naomi Pila. Au représentant et chef de l'État Kitengeyesu a tiré révérence mokolo ya lelo lundi 31 mai 2021 na Kinshasa, capitale ya RDC. D'après la source où il livré information en gros, Kitengeyesu a fait suite il y a une courte maladie. Pour rappeler que patriarche Kitengeyesu a nommé au représentant et envoyé spécial et chef de l'État en mars 2019. Moboutiste engagé, il a travaillé mingi sous règne à Mobutu. Yé abandaka pe ko diriger convention des républicains tina 2018 année ya retraite na ye na scène politique après plus de 59 ans ya vie politique. Moko ya ba homme fort ya actuel régime oyo Kitengeyesu akufi na âge à 76 ans. Toloba que 2 ans après décès ya défunte épouse na ye. Illustre disparu azali na parcours politique ya molai asima ba poste pe ba responsabilité et belé sous régime ya maréchal Mobutu. Loko la cause à la ministre ya communication pe porte-parole ya gouvernement pe azalaka na ba fonction ya ndenge na ndenge. Kitengeyesu azali moko ya ba homme fort
oyo asoutenaki président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na période ya basculement ya majorité parlementaire oyo bandaki kokoze ba problème entre coalition FCC Cash Kino et Kufa. Kitenge Yesu ayebanaki mingi pona sagesse pe expérience na ye ya ba longue année na politique. Lelo oyo atiki mokili tika ete mondimo na ye epema na kimia. Lelo mon entier, vous allez célébrer journée mondiale sans tabac au Melakamakaya, Shimokshi, Château Bangi, Lelo et Sengeli Komelangote Pambate, Balobi Lelo sans tabac, ba détail bolanda, na reportage à Naomi Pila. Le 31 mai à chaque année, Mokile célèbre la journée mondiale sans tabac. C'est l'Organisation mondiale de la santé, tabac est la principale cause, il y a des décès et incapacité avec plus de 10 millions de victimes par an. Tabagisme entraîne plus de décès dans Mokile que le sida, que la tuberculose, que la mortalité maternelle, que les accidents de voiture. Yango ezali kotalisa ko tabac ezali très dangereux et nuisible pour la santé. Journée mondiale sans tabac et c'est qu'on visait qu'on mettre accent sur le rôle décisif aux professionnels de santé bajouaka pour la lutte anti-tabac. Les professionnels aux bazalaka toujours en contact na pourcentage élevé à population ciblée aux bazalaka toujours wana pour aider ba fumeur batika ko fumer pe ba modifier comportement na bango et c'est ngelo ko ba que moto oya fumaka ezali très difficile pour na ye atika ko fumer kasi ba professionnel de santé bazalaka toujours wana simana ye pour na kosunga ye a abandonner. Pour la 2021, thème choisi na cadre ya journée sans tabac ezali s'engager à abandonner. Lelo oyo pour na ko battre la santé na yo ba professionnel de santé ba sengi yo otika tabac to kotika ko fumer. Pour yango ezali très nuisible pe ezali ko diminuer espérance ya vie na yo. Donc, ce que dingue ou mela mingi na mokili, éviter tabac, kima tabac, éviter petit kako fumer. Tabac et provocaka apparition précoce ya baru de pétache, donc et même vieillissement prématuré à peau. Okoko mukolo avant l'âge, kaka po fumaka. Usage ya tabac et du miaka tenir en eau couche superficielle ya peau, donc okozala na peau moko sèche, peu fragile. Les sous moins éclatants, c'est-à-dire que obanda ko bimisa pomoko lokola moto malade nzoka nde kaka po fumaka. Tabac ezali ko diminuer capacité à cicatrisation de la paix, donc ce qui ozoki okozala la difficulté ya komona plein na yo ko kauka po kaka ofumaka. Tabac ememaka lisusu mauvaise haleine otobengi monoko solo yango ememaka bakari dentaire pe minu mabe, donc minu jaune. Fumer régulièrement et bebisaka pe goût, donc okobanda koyoka kana pasi pe okobanda koyoka solo na passe. Na cadre de la journée mondiale sans tabac au mokili ozo célébrer lelo tolobi il y a 1001 raisons d'arrêter de fumer. Po ezali très nuisible na santé et koki ko bebisela yo ba poumon pe ko pesa yo ba cancer ya lenge na lenge. Alors ceux qui ont mis lingaka bon lingaka vina yo e ou mela tango molai éviter tabac. Journée à lelo eza journée sans tabac. Tika komelaka bimela mela polobi e koyela yo ndongo okozanga mosumbi. O toloba kite. Kinshasa et l'équipe partout. Choisissez la santé, pas le tabac. Na cadre de la journée sans tabac, tout le médecin Oyo a expliqué biso ba conséquences ya ba melaka milinga surtout bandeko bazali ko mela bombe ezali ko bomanzo topé ko bebisa tolo ba détail bolana na reportage à Hervé Zaka na Naomi Pila. So taille na tabac wana ba comment fumer c'est préjudiciable pour la santé. Elinko lo ba ete komela ezamabe na nzoto. Mais le corps monde lo que ça ben ando so ko mela ezama pesa mabe na nzoto akobo ya mela ngoso. Donc concerne ezaka que non komela ezamabe. Oui, mabe na façon que pesa ka contribue à que le mote na nzoto moto. C'est au contraire de baby saka. Du fait que vous mela vous connaître santé na yo d'une manière aux ala à bonne santé et à la longue au profil de maladie et c'est belé. Surtout maladie ya poumon et asthme, tuberculose, no sowana et ya mingi na bato ba melaka.
conséquence avantage ata moko te ezali mais conséquence nango ezali ntango ozobenda yango mopota ata azokota ntina poumon ezokawusao bamai ezala na poumon. On suppose au fur et à mesure ozobenda yango ozokorebire makasi mpe ya bapupu na yo et à la longue okodévelopper ma maladie omona ke vire comme mokuse toli eza kaka ke na moto asalelaka yango soki amilingi aza malamu na santé na ye atika parce que soki azocontinue au fur et à mesure azosala yango azokomibebisa sans ke ayebeka azokomibebisa et jour oyo koatake eke ekomi na moment oyo ke se classé dans nzoto omona ke moto akomi malade et puis akomi kodépasser par rapport na ndenge oyo alingi adépasser lite soki abandi komela te donc komela mpo na nga eza eloko moko ya mabe na oyo bamoni ke vraiment ke soki keno bamilingi vie na bango eza molayi batika komela tabaka même tumbako ya zolo ya milinga même oyo batiaka na monoko wana nyonso eza kaka tabaka eza mabe. KNB News, chaîne ya liboso epesaka bino information en continu na lingala. Tozali ko continuer ko servir bino kindoki politique ezali émission au bolandaka ya analyse na chaîne YouTube na biso ya KNB News. Bo s'abonner massivement pour bo rater bilengengeli te po KNB News mon côté na terrain. Odi toko luka ezala télévisé parce que Vital Caméra azali mutu munene na kati ya mboka oyo. Wana ezali ya kosamba te po ezali ya koloba te ke to kokumisa ye. Mesali ya solo Vital Caméra azali mutu munene na kati ya mboka oyo. Vital Caméra azali mwana ya Kongo oyo asaleli Kongo mingi utasirisa kutanga na ye. Et puis toyebi na parcours ya mwana mboka Vital Caméra ti totikala koyoka mukolo moko te ke mwana mboka Vital Caméra détourna ki to ayiba kimbongo ya leta ya kokama ete banguno balingi komona Vital Caméra abriguer mandaté abriguer présidence de la République te atikalaka toujours na sima ya bato bangone ba kosala ete baluka ningi ya kolatisa na lobite kaide pesa wana yo moto zali koloba yango mwana zali koloba o zali kobima na monoko na ngai ndio nazali ko asime donc pona kolakisa ete banguna wana bazali na posa ete ba mona Vital Caméra na course ya ba election te sengeli total na miso poto bisa na vérité na yango ba kuluka lolenge nini ba ko écarter Vital Caméra na course ya ba election ekoya mais biso ba INC sengeli to bisa bango boy nous n'allons pas nous laisser faire to komiti kate poete biso tozana kondimete moko abiso to landaki mokonzi Vital Caméra azali innocent pe atikala koyiba mbongo ya leta te pe akotikala pe koyiba mbongo ya leta te nango to ko sake Vital o bango ba koloba kayiba kimbongo ya leta azali Vital o biso to yebite o ya biso Vital ayiba kimbongo ya leta te a détourna kite pe akotikala ko détourner mbongo ya leta mukolo moko te parce que biso to landaye non seulement pour na honnêteté na ye mais pour na bolingo na ye pour na mboka na biso pona bolingo yango nde lelo ezali ya kosamba te azali parmi ba meilleurs présidents nakoba parmi meilleurs présidents ya assemblée nationale na biso ya mboka na biso azali parmi ba meilleurs ministres de communication baleka na kati ya mboka oyo azali parmi ba meilleurs directeurs de cabinet baleka na kati ya mboka oyo donc ezali ya kosamba mingi te donc oyo tokoloba esa ke na deuxième degré tozali na kondima ete tozana confiance na justice congolaise na biso oyo bako remarquer ete parce que deuxième degré ezali instance oyo reparaka ba erreur oyo esalemaka na premier degré et donc tozana confiance ete bambiaka oyo bazali na deuxième degré bako constater ba erreur wana banomali wana oyo esalamaki na premier degré et puis basala nini bazongisa mwana mboka Vital Caméra na badroit na ye oyo ezali koakite ye po ete azonga au milieu ya biso ba ya UNC pe bana mboka nyonso pe a continue kosalela mboka na ye oyo alingaka mingi mosala. Comportement ya ba fille o bazalaka soki fiancé abengisi yo omemi na ba camarade et préoccupé biso makasi ba détail bolanda na reportage ya Merveille Mobende na Peggy Ilunga. Mwasi ya malamu eza oyo a protégeaka mobile na ye pe apesaka ye valeur devant bami po azala respecté.
kasi ya kokamwa mpona bana basi ya lelo bakomisa rendez-vous esika na bango ya koshina pe kokende kosala baambiance eza normal te mobali abengisi yo oyebi ata ide na ye te kasi omemi bacamarade 4 ou 5 sans pourtant komettre yo au courant okomona pe esika bango bavandaka bazalaka kaka entouré na babière bandeko basi elongolaka mibali mingi considération pe confiance pour rendez-vous na relation amoureuse esingaka mwasi na mobali bazala bango mibale po bazwa temps ya kosolola na basujet oyo eza na baprojet d'avenir pe bongo nde esalaka ke bayebana yango biso totunaki na population mpona nini bana basi ya kini bakóma na bizaleli wana. Donc soki bazo raté lelo libala mingi eza question ya komiyeba te ke bazalaka na mwa charge mwa chance moko boye e soko bengi ye mpo bosolola bino mibale sa meme kotuna yo to nde nini akoyela yo mbala mosusu bakamarade na ye akoyela bakamarade na ye sans kotuna bavi na yo to nde nini to place nini ozali oyo bakokuta bosolola yango ozomona ke mingi bazorate mabala mpona makambo wana. Bona koloba boye misusu eza na mibali mosusu balingaka basi mpo asakana na ye to so mwasi adécouvrir ke mobali azosakana nanga bo fo abo soki abenga tokutana fo nabenga bakamara nanga baya biso mpe tolia ye mbongo toleka nzela eza na mobali mosusu bolingani aza mobali mosusu okomona ye mpe bokarate na eza malamu mais mpona bafille oyo oyebi ke mobali okarate eza malamu kosala bongo te po ya mosu oyebi te peut-être rencontre wana eza rencontre ke a étudier yo mpo bobalana mosu eza rencontre ya kobalana mosu eza rencontre ya kobalana te awa na opesa na bafille oyo conseil ke eza ke toki mobali abengi yo komema baninga te oyebi moninga nini ozomema ye te okomema moninga mpe me babotoli yo libala mais conseil eza kaka soki babengi yo kende place babengi yo yeba nono likanisi ya mutu wana mpe oyebi mutu wana soko oyebi mutu wana kende yo moko omesana na mutu na yo mpo oyeba ye yo mpo oyeba na ye en tout cas bafille yo basala bongo en tout cas na osenga na bango batika bon nga na opesa bango kaka conseil eza ke soki mobali abengisi yo bokende kokutana esika moko boye yo mpo oyebi nano esika yango te ozwi bakamarade omemi bango oyebi posha mobali te mobali akozala na mbongo moko boye bomela basikre bino mibale na transport na yo yo ozwi omemi ngulupa ya bato omoni kokoboma mobali soni na miso ya bato ekopuse mobali akende kokota baniongo oyo akanaki te eza malamu te bajeune fille oyo bazosala makambo ya lolenge wana na kopesa bango conseil batika eloko wana mobali soki abengisi yo oyebi ide na ye te il faut okende okutana osola na ye oyeba eloko oyo abengiseli yo okoki komema bato mbala moko te ke mobali azala surpris amonoka ake oye na bato eza kitoko te nazoyebisa bajeune fille oyo bazosala makambo ya bongo batika eza malamu te mpe mboka oyo toza ebeba nango deja bajeune fille babeba kala yo kobenga ye na ndenge malamu me ya ye na ide mosusu abotola o mobali ya kitoko te surtout mpenza na betudia bazwaka mibali kaka ndenge ya koshina amemi na mosusu 5 personnes tokende toshina ye na okende na ye wapi mais betudia tobetela bango sete batika comportement wana mobali nyonso bayebaka avenir na ye te eyebi ka ye moto aolingana so mobali no abengi yo ifo nano okende kosolola na ye bino mibale awiklo mpasi okoyomemele bakamaradi na yo bamosusu baza loyenge badepanse okoleka ebele ndenge mobali azala raisonne eza bongo te eza malamu te ifo kaka yo moko mikende ko mpe moninga nona so amoni posha mobali eza ovimba kobeta mpe coup d'etat yango esengeli ke yo moko mikendele obanda kosolola entre ka yo na mobali na so bakamarade no apres bamariage na bino na ndako no wande ekozala mwa malamu vraiment na oyelakisa déjà ke no mwasi yango alingi yo te parce que ntango oye na bakamarade bosolola nini ya intimité oyo ya bino masolo ya motema bosolola nde nini bakamarade baza yaomona basi misusu bakaba mibali na bango bongo oyo kanisi omemi bango mpo boshina ye nzoka makamara na yo asepene na mobali wana abete yo virancourt na ndenge nsima teri bakomobeta bango mibale ekomi keno abotolinga mobali pourtant yo moko omemaki bango na lie ya raconte ya mobali na yo ozomona te ke bango moko bazomikaba eza kozanga mayele ndeko mwasi yo moto misala na bakomportement oyo ya mabe tika po okozanga libala pe okobanda kaka okozwa mibali ya baaventurier oyo bazalaka na bango na baprojet d'avenir te po mobali oyo azokanisa koprépare avenir na ye malamu akoki kozwa mwasi ya bongo comme femme de foyer te. Kinshasa et qui partout.
Association de jeunes indépendants du Congo, AGIC, lancé boulangerie na cadre et encadrement, il y a maman, c'est-à-dire que la bango autonomie na bango ba ko sala ka makambu na ndenge na bango pe ba ko débrouiller kasi ba détail bolana na reportage yana omimpila. Na cadre ya koaccompagner vision chef de l'État ou à la kaka ko promouvoir entrepreneuriat pe ko sala ba milliardaires congolais, association de jeunes indépendants du Congo AGIC Mokuse ba inaugura ki mokolo lelo lundi 31 mai boulangerie Longo na quartier Lutendele. Créé sous fonds propres à la cotisation à membres AGIC, boulangerie Longo ezali na mission ya autonomiser ba maman pe ko sala na bango ba actrice du développement de la RDC Nengo président national ya AGIC Serge Longo a expliqué ba maman awa. Soutenir chef de l'État, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Biso tozali na côté na biso pour soutenir ezali kolongola ba mama to kosama ona bazwa tobakoma autonome financièrement. Yango wana tokopesa ba mama mapa de façon que ba mama babanda ko multiplier yango. Tant ba multiplier yango ekosunga mabota na bango. AGIC viva. Par rapport à bango bakosala commande lodi na ntongo soki bayebi bapase commande na bango bakoservir bango. Esengo tunaki na mitima ya bamama oyo bazwaki bafond de démarrage ya commerce na nzela ya boulangerie Longo. Tala mabina esengo mpe loyembo na monoko ndeti awa. Tala kobina mbase na maboko na mapa bakomunikaki bo. Reaction yango ezali na esili na liboso na nzambe apesa moto oyo afongoli boulangerie oyo makasi abomba ye ya mibale apesi ngai esengo mingi mpo apesi ngai mombongo oyo esali kelelo ngai namonana nazanga asa mpo na liboko na ngai te mpo na juste na koloba merci na président oyo asali ke afongola place oyo bakanga bazwa epa ya kosala mosala tobatelela ti esengo makasi ya président ya biso ya jika esengo ya bamama blage awa litendele antuka tosepeli nango makasi tomoni mapa mpe eza pene bateli yango forme ekoma monene makasi mpo bakilia basepela basi na babasin tosepeli mpenza na babasin eloko président na biso asali antuka nzambe apambola yake liboso atonga nsima te oyo akoya mpona komeka président na biso akoze eshek na mosala oyo asali akoze eshek toyebi ke tokee liboso kozonga su nsima te mpo si tobandi yango mpo na ngai nasepeli makasi epi na banda na baboulangerie likambo ya boye nani pendaki nazwa yango te me naza na chance nazwi mapa longoli emata esengeli koyeba ke boulangerie Longo esalemi na AGIC en collaboration na entreprise HPC. Boye nde ezalaka AGIC viva kende liboso mpe koba na misala ya boye bamama ya Lutendele balobi kaka momoko merci. Merci AGIC. Merci ko Kinshasa eleki partout. Na compte ya Ligue nationale ya football 4 rencontres et betamaki mokolo ya lobby bolanda ba détail d'un reportage oyo signé Nathan Siata. 4 matchs ya phase retour ya championnat national ya football Ligue 1 et betamaki mokolo ya lobby dimanche 30 mai 2021 na 3 stades ya République démocratique du Congo na Lubumbashi na Okatanga na stade ya Kamalondo tout puissant Mazembe ayaki koniata football club Renaissance du Congo ya Kinshasa na score moko très lourd ya 4 buts à 1. Jean Baleke a signé qui doublé pour na Bakorbo na 38e minute pe 42e minute avant que aya kozala imité na Joël Bea pe Chico Ushindi na 71e minute pe 81e minute, tandis que Inukbi ya Renaissance ezaki bongo marqué na Kikwama na 65e minute. Malgré large victoire au Mazembe atikali kaka deuxième na classement avec 66 points na 29 matchs aussi à Betty. Par contre Renaissance y est à Silici compétition na 11e position avec 31 points na 30 sorties na yé.
Par ailleurs, dans le stade de Marty à Kinshasa, Darin Claire Motema Pembe DSMPye ayaki koniata formation ya Sainte Eloi Lupopo ya Lubumbashi na score pe lourd kaka ya 5 buts à 1. Malgré yango eloko moko échangé na classement Ezatepo ba Immaculé batikali 5e avec 46 points na 29 matchs aussi ba beti, tandis que ba Cheminot ba boucler compétition na bango na 4e place avec 52 points na 30 sorties oyo esi ba betaki. Bien avant match wana Academy Club Rangers a s'incliné qui devant Jeunesse Sport de Kinshasa JSK na score ya 3 buts à 2. Victoire oyo ko rassurer JSK oyo a dévié relégation P a grimpé na 9e place avec 32 points na 30 sorties na ye. Ba académicien bango batikali na 8e position avec 34 points na 29 matchs oyo ici ba beti. Par contre, na stade Kashala Bonzola ya Mbujimai, formation locale ya Sa Majesté Sanga Balende bango bayaki ko mordre poussière devant AS Simba ya Kolozi na score ya 2 buts à 0. Mpoiselu P Alidor Wale Mande bazalaki 2 buteurs na ba kamikaze ya Kolozi na 13e minute pe na 47e minute. Victoire oyo epesi espoir pe maintien na Ligue 1 na ba poulain ya coach Omer Mbayo. Bayo nyonso ba silisi championnat na bango na 12e place avec 31 points na 30 sorties. Côté à Sanga Balendeye a zongi na 6e place avec 44 points na 28 matchs oyo ici à Betty déjà. Kinshasa et l'équipe partout. Merci pour la fidélité na bino bozaki belé ya kolanda biso Kanbe News tozali ko continuer ko sala musala pour na ko servir bino parce que priorité na biso ezala rende bino bolanda information ya solo sans formol sans ko bakisa topé sans ko modifier ndenge kaka information ezali ko ya ndenge tozali ko pese la bino pote boye babongo ko za la sécuriser pas maté balobaka l'information sécurise mokolo lelo to travailler na Hervé Zaka oyo zaki na sima ya caméra oyo na mupanzi oyo double poumon pe Timothée Kaembe na régie Naomi Mpila nde akumbelaki édition ya lelo pe Nathan Siata azaki na post-production réalisation pe surtout supervision botikala toujours branché na KNB News surtout ba on ba s'abonner te bokene ko s'abonner mbangu na chaîne YouTube KNB News pour bolanda ka ba information en continu na lingala d'une manière très professionnelle pour na nous alaté depuis Congo et la Congo nde lobby bokutani na Naomi Mpila oui réalité ya bana kino